Salut, bienvenue chez Irsil Beauté Loa TV. Mbote na bandeko nyoso oyo bolandaka biso. Mbote esika nyoso oyo bozali. Bandeko na nga lelo toyeli bino eloko nini oyo eleki na restaurant ya mama na biso Belle-Vie Kandi. Kaka ndenge bino moko bozomona na bilili, kaka ndenge bino moko bozomona ambiance oyo eza awa. Alors na kotikela bino tamukie oyo bokoyoka ambiance oyo eza awa. Lelo toye tolobela likambo nini oyo eleki na restaurant ya mama na biso Belle-Vie. Yango topesi mbote na bandeko nyoso o balandaka biso, topesi mbote na bandeko nyoso oyo bolandaka biso, en tout cas esika nyoso bozali, mbote na bandako na bino, mbote na mabota na bino, mbote na mabala na bino, nzamba lola abomba bino. Bandeko na nga boyebi Irsil Beauté Loa TV ya bino o ayaka mingi liboso na bino pona kopesa bino ba news, pona kopesa bino mingi ba information o elekaka vraiment na ba comédien na biso to o elekaka na monde mobimba et surtout pourquoi pas o elekaka na communauté na biso. Wana déjà boyebi ya bino Irsil Beauté Loa TV ayela rabino vérité, rien que la vérité. Awa to yakaka toujours na vérité, awa avant to ya na likambo il faut to vérifier eza vérité to eza vérité te. Alors car na cadre bien de na yela rabino ba vérité, car na cadre bien ndenge na yeka ko expliquer bino eloko nini o ezoleka lelo na memeli bino coulisses oyo ya équipe mobimba ya Belle-Vie Kandi. Na yango bandeko na nga soki eza mbala liboso otombe na Irsil Beauté Loa TV, soki vraiment eza première fois na yo o trouver biso, en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux amalamu mingi. Nga mingi na lingara ba abonner, ba abonnement na bino, mingi na lingara ba partage na bino po yango ezalara bien. Donc ezalara bien et salaka bien. Mingi ba partage na bino nde et salaka avancement ya chaîne na biso. Soki eza mbala liboso au s'abonner, au commenter, au liker, au partager, nzambe nanga akuzanga te ko pambola bino. Bandeko nanga o bozomona ezali bongo restaurant ya mama na biso Belle-Vie Kandi. Toyebi ete Belle-Vie Kandi afongola restaurant na ye, aza na équipe na ye orphelinat, aza pe na restaurant na ye, azalaka na ba mwa ba activité belé oyo ye asungaka pour que nzambe apambola ye, pour que nzambe atombola musala na ye. Alors azalaka na mwa ba activité belé oyo ye asungaka borphelin, asungaka ba veuve, asungaka vraiment batu et belé. Alors bozomona ezali na kati ya restaurant ya mama Belle-Vie Kandi. Alors eloko nini oyo ezoleka awa. Oyo ezali équipe mobimba ya Belle-Vie Kandi, nasi bomoni bitoko, bozomona bino mo bomoni nde batandi, bomoni bitoko wana kuna papa Alain, koto pe do bozomona koto wana nani Popine Momoti, bozomona vraiment batu nyoso. Bomoni batu nyoso koto Junior, koto kuna toke na mama Milo, koto toke na Aziza, toyepe kuna tomoni papa Serge, tozomona pe koto Junior Petit, tomoni pe koto Yosiana. Donc bango nyoso baza équipe complet, équipe mobimba complet. Alors balali awa te po basala tournage, balali awa te po ba tourner théâtre, balali awa te po lobi ba okende tournage, balali awa te po lobi kuna ba okende orphelinat, balali awa te po lobi bazokende église, mais balali lokola veillée de prière. En tout cas, likambu oyo est fortifié ba comédien ebele, likambu oyo esunga ba comédien ebele. Tango bozo sala musa na bino koto tomoni papa Gingombe ye wana tokisi mabina fort. Tango bozo sala musala na bino ya maboke, tango bozo sala musala na bino o to bengaka théâtre, esengeli bozalaka pe na vie de prière. Pourquoi kozala na vie de prière? Kozala na vie de prière eza po nzambe atombola misala na bino. Bandeko nanga na otikela bino ambiance o bokoyoka, ntoka boyoka ngai nanu, après na otikela bino ambiance o ndenge ezoleka bokoyoka ngo. Pourquoi tozoloba vie de prière? Faut kozala na vie de prière pour que nzambe atombola misala na bino. Awa tomoni batu nyonso o ba travaillaka wana bayebi importance ya vie de prière, bayebi importance ya veillée de prière, yango bomoni bango nyonso ba s'organisaki baluka place to baluka jour basala veillée de prière. Belle-Vie Kandi comme amonaki ke azan espace na ya munene o ezali bongo restaurant ya yemoko.
ali bongo restaurant ya ye moko et en plus na restaurant yango ezaka nango teke esala tongosa bakangaka na bango binyoso boyebi ba restaurant bakangaka eza na aire d'ouverture eza pe na aire ya kokanga alors baponaki aire na bango moko bakende kolue die bakende kosala koyembela nzambe bakende kobinela nzambe bakende kosambela mpona mosala na bango bazosala kala biso to bando okanisaki bacomédien na biso basambelaka te bacomédien na biso basalaka buzoba bato mosusu batretaka bango koto bacomédien bakota bakisi basimba me botika nayebisa bino ke eza na élévation mosusu eutaka na nzambe ezaka na baélévation mosusu eutaka na moto ya mokili te me ezaka na baélévation mosusu eutaka kaka epai ya nzambe po ntango bazosala boye bazobina bazoyemba bazolue die nzambe azomona o nyonso bazosala batiki bambetu na bango batiki bandako na bango mingi batiki vraiment bambetu na bango ya kitoko batiki bandako na bango baye koluka nzambe mpona mosala oyo bazosala sikoyo ndeko na ngai yo place ozali osalaka mosala moko boye me oyebi nde baluka nzambe te mpona mosala yango me oyebi kaka kisongisongi oyebi kaka kotonga baninga oyebi kaka kolobaloba mabe ya baninga oyebi te koma okoki koluka nzambe mpo mosala na yo emata oyebi te koma okoki koluka nzambe mpo succès na yo emata me yo oyebi kaka kofinga na kochola baninga tandis ke baninga mosusu baobuka mabolongo na sie mpo nzambe apambola bango baninga mosusu baolala libanda baotika bandako na bango baoya baolala na se mpo lobi na bango ezala meilleur mpo nzambe apambola bango ale bato aboye so nzambe apamboli bango bino boye bolobi ke basimbi kisi bato aboye so nzambe apamboli bango bino bolobi ke boye bolobi ke te basimbi kisi baya mitema mabe bandeko na nga nzambe balukaka ye na solo musala nyonso oyo ozosala tia nzambe liboso tia nzambe liboso tosa makomi ya nzambe pesa badimi na yo lolenge esengeli omona nzambe omimonisama na mosala na yo mama Belleville lelo yo na ekipe na bango baza batémoignage mpo na bato mosusu toyebi chaîne oyo ndenge ebandaki soki okoti kita ntina bavideo mpena ye ebandeli oyo Belleville asalaka mpona présentation ya chaîne na ye toyebi yango ndenge ebandaki lelo ye wana aza na 200 400 soki 200 000 azoke 200 500 abonné ye azokoevolue mpo anini eza kompani na ye nayebisaki bino na émission na nga na kotiaki lobi eya na bato mosusu bazalaka soki aluki titre abengi 2 ou 3 personnes asangisi bacomédien boya tosala théâtre mais Belleville kandi mpa na ye bato bakendaka mosala chaque jour aza na bato oyo engagé na chaîne na ye bato wana bakendaka mosala chaque jour baa na salaire na bango chaque fin du mois eza te ke lokola batéâtre mosusu ndenge ezalaka bafutaka selo casting asali casting bafuti Belleville afutaka bato selo casting te bato bafutama selo casting baa bato oyo abengaka libanda mpo baya kojoue mais bato bazalaka pe na boîte donc na kati ya masolo bato bayebi masolo bien bato bakota vraiment na masolo oyo bayebi masolo oyo penza baza vraiment bato baza vraiment oyo basalaka kuna oyo baza engagé na Bella TV oyo baza engagé na Belleville TV oyo baza engagé na Bella Production epa na ye bazwaka salaire chaque fin du mois donc eza mosala monene oyo basalaka engagé sikoyo bato lokola ba Belleville boye baza bato moyo ya kofélicité baza bato moyo baza important na société na biso boyebi combien de personnes oyo ya longoli na chômage boyebi combien de personnes oyo ya engagé oyo ya futaka mbongo ya salaire à fin du mois aza mutu moko te toya to bando fingaka to bando salaka ba comparaison inutile musala na ye aosala emonana na miso ya bato eza te ke waki pe kolata kipeni ye musala aosala ezomonana vraiment na miso ya bato alors bataboye baza bato moko ya koencourager bataboye baza bato moko penza ya kobetelaka maboko tomonaka na biso totalaka batéâtre maintenant tomona te ke bato moko boye bake pe sika moko boye bake sala veille de prière bake bavandi esika moko boye mpona kolue nzambe balali veille na Belleville basalaka na bagene ndenge omona bango be bana jour na bango bajenaka bana jour na bango bamataka ngomba koluka elongi ya nzambe bana jour na bango balalaka veille
eza bongo lo compagnie na bango bazosalela nzambe na ndenga solo yango bomoni nzambe pe azomimonisama na misala na bango. Ndeko na ngai yo okoti na Irsil Botelo ya TV mbala liboso, en tout cas o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. Nzambe vraiment aozanga te kopambola yo. Wana nazoke na suka na tikila bino bolanda eloko nini oyo ezoleka bino moko bolanda ambiance ya tournage et ambiance ya veillée, bino moko bolanda ambiance ya prière, bino moko bolanda ambiance ya mabondeli. Balobi nzambe balukaka ye na ba circonstance nyonso tobela kombo nzambe. Nzambe balukaka ye yango moni bango pe baye koluka nzambe na veillée de prière. Wana bomoni pe Presley ye kuna zobina na Junior bango babandi na bango déjà na mukie bakokola na théâtre ndenge ba Bellevue na biso pe bakola na théâtre. Ba Bellevue Kandi bakola pe na théâtre, ba mama 1050 bakoli pe na théâtre po bazaki pe boete bakoli kaka elongo na théâtre. Alors nazotikela bino bandeko nanga tolanda na biso ndenge ezo le kaka na système moko bien nde na yebisi bino na système moko ya kitoko makasi. O s'abonner, o commenter, o liker, o partager, nzamba lola akopambola yo mingi koleka. Na ndenge ka ya bien, bo s'abonner, bo commenter, bo liker, bo partager s'il vous plaît. Na bon de la rabino toujours ba partage na bino pour ba partage na bino ezalaka malamu mingi tant bo partage to monaka yangonde esalaka force na biso et puis tango koti tia j'aime na yo et osala bien. Balobi maombi ne tombera jamais. Maombi nde vie ya ba chrétien, le sambo nde vie ya ba chrétien, le sambo nde vie ya balongi. De tango oza na vie de prière na musala nyonso sala. Eza bandeko nanga ba chroniqueur, eza bandeko nanga ba youtubeur, en tout cas na musala nyonso to sala kato tiaka toujours nzambe liboso au mona musala na yo ekokende na kimia nyonso. Félicitations na équipe mobimba ya Belar TV to landa bango na kimia, landa bango Taba j'aime na yo et osala malamu mingi. Alors tolanda.
Asia.